Salut, beauté la famille, bonsoir Nabatunia, c'est Obalandara Irsil Beauté la TV. Alors, bienvenue chez Irsil Beauté la TV. Quand début on déjà miniature nabiso, Ezaya Koinda, Ezaya Kobeba miniature nabiso qui toko oyo wapi. Alors lelo tozolobela tonton Bobo, tozolobela parcours na ye, tozolobela vraiment mingi vie privée na ye. Et tonton Bobo manoka obo yebi oto yebi o ngana bino to yebi tonton moko bien, tonton Bobo azaka tonton moko vraiment bien, le beau gars na biso yazaki toko vraiment makasi azaka bien na génération na bango en tout cas pataka vraiment na génération na bango. Alors lelo na kanaki na lobela ye pe na ye liboso na bino poto lobela tonton Bobo manoka. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand to lobabo s'abonner donc ces ambano liboso au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et ko sala malamu surtout Bobo sanate ko tia ba j'aime pe ba commentaire na bino ezalaka bien. Alors mbote na ba fan nyonso Irsil Beauté la TV, mbote na ba abonné na biso nyonso, mbote na batu nyonso o ba commenter na chaîne na biso, bato bazaka toujours na bizeli ya ko commenter malamu bato ba commentaka bien, ba o ba fingara batute ba o ba commentaka vraiment bien, to pesi bino mbote, ba gros bisous esika bozalizate ke batu musu bazaka amoni video ko le kanete foya ka afinga o alaxa ke politesse na nyonso. Alors bino bato bo commentaka malamu, bino bato bo souhaitara biso bonheur, bino bato bo korjaka biso na berrer na biso. En tout cas merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Mbote na aimé maluka, mbote na yo esika ozali. En tout cas, ba mbote na bino Sonia officiel à jamais tobosa na bino, ba mbote na bino isika bozali. Alors toye kolobela Bobo Manoka. Qui est Bobo Manoka? Aza acteur congolais. Bobo Manoka pina joua na mboka na biso. Kitoko na nyoso bomo na doka jouaka vraiment na mboka na biso. Et vraiment aza acteur congolais ou aipataka na génération na ye. Alors aza na ba style na ye moko ya ko jouer Bobo Manoka vraiment azalaka na ba style na ye moko ya ko jouer. Abanda ko jouer depuis kala, abanda kala et jusqu'à présent Bobo Manoka azo continuer kaka na musala na ye. Alors bato ba yebi Bobo Manoka kala ba ko yebisa biso ba okomela biso na ba commentaire, ba ko yebisa biso Bobo a changé to a changé te. Alors komona Bobo Manoka, komona ye ba aspect na ye ba propre na ye, aza vraiment tonton moko oyo alataka kitoko, aza tonton moko vraiment o amizwa ka soin na ye vraiment. To mona ba mibali msuba zwa ba soin na bango te o moneka bongo bongo, mais Bobo Manoka penza cheye azwa vraiment soin na ye, ayebi ko classer couleur, ye pena ye ba ko classer, ayebi pena ko lata, ayebi pena ke fona sangsa ona oyo po esala tokos, ye vraiment ayebi penza côté wana. Alors Bobo Manoka abotama na famille ya 7 enfants, papa na bango na maman na bango babota bango baza 7 enfants. Bobo aza mwasi ya mwana ya liboso na libota ya mama na ye na papa na ye. Aza mwana oyo ya liboso, papa na ye na mama na ye ba boti. Alors papa na ye tanga kutanaka na mama na ye, papa na ye azaki na mwana, mama na ye pazaki na bana. Alors bango mibale tango ba boti, mwana bango ya liboso ba boti Bobo Manoka. Alors na libumu ya mama na bango na papa na bango baza 3. Donc libuma mama na bango na papa na bango baza 3. Bobo Manoka sikoyo aza mwana ya liboso o babengi fils aîné, aza vraiment mwana ya liboso. Alors nde baboti bango nyonso baza kitoko kande bomo na tonton Bobo, bango nyonso vraiment baza kitoko, balanda penza kitoko ya mama na bango na papa na bango. Alors tonton Bobo na biso o tozo mona bomoni bino moko na miniature, na tieli bino bana moko mibale, bana moko ya kitoko na tieli bino mibale, bazali bongo bana ya tonton Bobo Manoka. Oya mwasi na oya mobali na tieli bino baza bana na ye tonton Bobo Manoka, star mboka na biso aza na bana na ye, aza na bana mibale, aza na garçon moko na fille moko. Alors Bobo Manoka aza mutu moko alingaka vraiment barankinte.
alinga barankine te azalaka te ke o qui sont pour atomboli liboko qui sont contre atomboli liboko ye vraiment ba biloko wana azaka nango te bobo manoko aboya rankine bobo manoka penza alinga kana ye rankine te tomona kaye asalaka théâtre na ye alekaka kuna epa sila alekaka pe koto na famille bota mingi penza tomona kaye nde na famille bota alors aza pe na groupe na ye les étoiles de bobo manoka aza nango aza pe na groupe na ye en tout cas kuna pe a évolué très bien. Alors ceux qui boyebi te bobo manoka aza na chaîne na ye o bakoma bobo manoka TV. Alors na chaîne na ye akotisaka ba théâtre moko ya kitoko makasi. En tout cas na invité bino nyonso bino bato totala ka to mesana kana na famille bota to mesana kana Belvi TV to mesana kana basila bisal to mesana kana ba chaîne mususu. En tout cas lelo vraiment na invité bino bokende kotala ba théâtre oyo ezleka na chaîne ya bobo manoka. En tout cas bokozala décité bokozala décité bobo manoka jouaka très bien déjà kuto a jouer ça si la bisalu na Belvi kandi na théâtre na ya jouer ça bango déjà esika moko. Donc bobo manoka vraiment azana bongo moko o esalaka aza vraiment tonton moko très sage. Azaka très sage, aboyaka ba polémique ya ba comédien, aboyaka boyaka na ye vraiment surtout ba buzoba o ba comédien ezalaka o aleki na teva lobi boye, o aleki koto afingi, o aleki koto afingi. En tout cas, tonton bobo manoka azaka na ba biloko na te, yaza lokwa papa yibutu te. Yaza lokwa papa yibutu te o alekaka lekaka na ba TV ko finga. Alors tonton bobo manoka a mi respectaka no yemoko, donc a se respectaka vraiment. Quand de balobaka il faut que se respecter pour batupe ba respecter yo. Alors bobo manoka yemoko na yemoko boye a se respectaka makasi. Aza tonton moko o afutaka batu na chaîne na ye, aza tonton moko o a vivre na bandenge na ye, ye penda vivre na bandenge na ye, donc asalaka vie na ye na bandenge na ye. Alors bate belé bakomelinga batuninga bobo manoka abalato abalati. Alors photo o mona tebino na coin wana bobo manoka aza na Linda wana eza Linda Coach Linda Coach international. Ye bakoma benga Linda Coach international, de bakoma benga pena Linda Coach international bandaka asali clip na Fali Pupa papa ba Wario ye wana banda sali clip na Fali Pupa bakomi ko benga Linda Coach international po aza international. Alors photo wana ezalaki sur scène bande kunanga. Photo wana ezalaki nango sur scène batu batindelinga photo wana balobi ke o est-ce que Linda na bobo manoka bazaka mwasi na mobali o bwebe Linda na bobo manoka baza na relation amoureuse te. Photo wana ezalaki ka sur scène. Soki bo moni bien bato pe ba yebi ko pesa busy. Est-ce que si bo pesa busy bato ba yebi pena ke ko pesa busy. So bo moni bien bo mona ke munoko ya Linda eza mupanzi. En tout cas munoko ya Linda eza na munoko ya bobo manoka te. Munoko ya Linda eza mupanzi. Bo remarquer que zolo ya tonton bobo eza kuna epesi kuna munoko na ye eza nango mupanzi bo banga na bino te. Tonton bobo abala te aza célibataire. Bien sûr aza na mama ya bana na ye. Donc tonton bobo aza na mama ya bana na ye, aza na ba relation na ye. Alors comme ina nous ba officialiser yango te, aza marié te, yango to eko ebisa bino ke tonton bobo manoka aza na ye célibataire. Aza na ye célibataire, un bon tonton azaka na ye bien, en tout cas asololaka kitoko na batu nyonso. Alors bozora mingi vraiment te ba photo ya scène boya kanango bolo barake o bomoni kutu ba bimaka kutu ba salaka boye. Alors ceux qui tonton bobo na Linda ba bimaka, est-ce que ba okeka ko kanga photo ba opesa na ba biz makasi boye ba kangi yango na place ke ba yebi ke monde internet ko maka monde moko ya ba surprise monde internet ko maka publier nga na publier yo. Est-ce que ceux qui sko bon ba bimaka, est-ce que boza sûr ke ba okanga photo boye pour que ba tikango et les canaux internet ba publier yango mokili mo bemona. En tout cas, na ye ko assurer bino que tonton bobo na Linda bazaka na bango mwasi na mobali teo. Tonton bobo azana ba relation na ye, Linda Coach pe azana ba relation na ye. Alors mingi to lukaka te ko bebisela bango ba place na bango. Mingi to lukaka te ko bebisela Linda mo place na ye o azaka nango. To lukape te ko bebisela tonton bobo relation na place na ye oyo azalaka nango e ozala vraiment malamu mingi te. Eza penza malamu te, ezaka nango bien te. Hey, tonton bobo pesa ka panique na ebisi bino. Ye penza pesa ka panique a jouaka bien. Comme on est sur scène et les cara vraiment
kitoko so babengi penza wow azawana ye wana tonton Bobo na manoka na biso batu balingaka baya kusali réputation na ye na TV. Dernièrement toutaki kolanda émission moko ka na chaîne Irsil Botelo TV na sala ki émission moko concernant bato babande ko finga Bobo Manoka, concernant bato babande ko loba mabe po na Bobo Manoka, po na tonton Serge, po na tonton Omar na si na sala bino émission wana bo mona ke on soki nanu o profiter na kotala yango te. En tout cas kotaka na ba vidéo nanga okomona vidéo moko izawana bazana miniature tonton Bobo, tonton Pierrot et na ni tonton Omar na papa na biso Serge Mwembo. Alors na utaki kosala émission wana concernant bato o ba finga ki Bobo Manoka. Bobo Manoka vraiment ba finga ki ye par rapport kande ba bengisa ki ye akende soki na nini moko boye na fête moko boye comme boya ki na ye azaki na tante alors ba finga ki ye pa tonton mo be ba benga ka ye Zuma natangi pe akombo na ye wana salaki émission afinga ki ba tonton Bobo met salaki émission pona yango. Alors to yaki pe ko ebisaka bandeko ko finga ba star na biso ezaka vraiment malamu mingi te ozomona donc ko finga ba star na biso ezaka bien te to mona ba Nigeria ba tombola ba star na bango ozo photo star na ye atie azo photo star biso nyonso mu comme so série moko boye ini edwa kangara soki série mo photo mo série moko boye e komaka mutu nyonso na WhatsApp na ye omona photo Niedo mutu nyonso na stati na ye omona foto Niedo mais ba star na biso to sala ngote tozaka wana okozwaka foto ya Yarit Kadiri o aza na ye muta Nigeria okozwa foto na yo mami na ba stati na bino mais bo mama rappel ba foto ba ya ba star na bino ezala bien ovandi pena bo tie moi foto tonton Bobo o souhaiter moi ba bola mwebele o tie foto Belvi Kandi ovandi bo tie foto Linda Cote ovandi bo tie baza ba star amboka na biso bazo mérité pour baza ba star ambuka na biso mais kaka na RDC nde to mona bato bayaka ko finga ba star to mona bato bayaka ko lobela ba star mabe ezaka vraiment mabe eza malamu mingi te to mona Bobo Manoka azaka bien na bato nyonso azaka bien na batu nyonso avandaka na ye bien ayebi vraiment ko vanda na batu. Alors abanda musana ya théâtre lokola ka ba aventure Bobo penza abandaka musana ya théâtre oyo lokola kaka ba je abandaka yango nanu na ba école nde tolobaka na ba école abandaka na ba école ka kusala ka ba gag na ba école boyebi ka ndenge ezalaka na bato batanga bayebi na ba école nde ezalaka mo ba journée internationale batu ko jouer mo ba théâtre. Alors ndenga bandaka na école nde ayaka pe ko jalikanisi na ye aluka akota na monde art aluka akota na école art akende ko sala pour que abando sala ba théâtre na ye. Alors esimba pe lelo to mona eleka pe wow to mona pe lelo epesa pe makambo tonton Bobo penza apesa position apesa pe makambo na monde théâtre ba to pe ba koma ba louer ba bengi ba tie na casting akei pe a travailler pe kitoko koleka. On a bu jeunesse na ye tanga bandai kokola tonton Bobo abandai kosala ba rap abandaki no na ba musique ba rap bandeko na ngai tonton Bobo azalaki soki azo rapper na équipe na yende somo alingaki azala rapper pona ye moko a préféraka vraiment azala rapper yango moni atika na ba look mobo ya kitoko kwa azalaki bongo a préféraka abando sala na ye ba rap na ye abandaka na ye déjà ba rap na ba groupe na bango abandaka mais comme ma kozala artiste zaki ka zaki penza na makila ba artiste lo na makila ba star yango bomoni tonton Bobo lelo abima star mais na ki rapte abima star siko na ki comédien donc aza vraiment star aza artiste munene tonton bi munene aza vraiment artiste munene ya mboka na biso. Pour ceux qui te bandi ko tanga ba star ceux qui te bandi ko tanga ba artiste mboka na biso tant to tanga bango boye ba ke ton combat tonton Bobo ekozanga te na 4. Alors na génération na bango to bito tanga ta 3 na 3 wana to tanga Bobo Manoka de na génération na bango to bito tanga ta 2 to yeba ke na 2 wana to kotanga Bobo Manoka za muto oza ko épater vraiment na génération na bango. Alors tozaka na bizaleli ya koloba malamu pona ba comédien na biso en tout cas awa chez Irsil Botelo TV tozaka na polémique te na bandela ko yebisa bino bandeko boyaka na ba commentaire nanga po boya ko commenter ba polémique ngai na chaîne nanga na zaka muta polémique
teo. En tout cas polémique wana bozwanga te na zakamta polémique te mingi na linga to tombola ba comédien na biso mingi posa na ngeza to tombola ba star mboka na biso po bango nde ba osala fierté na mboka na biso. Alors il faut to tombola ka bango. Il faut to tombola ka bango nde bomoni nga na yaka mingi liboso na bino pona ko kitisa te mais pona ko tombola ba star ya mboka na biso po bazo mériter ko tombwa ma bazo mériter lo kumu po baza ba star mboka mso soki biso mo tomboli bango te bata pays voisin pe bakoya ko tombolela biso bango te. Alors biso moko foto tombola bango biso mo foto pesa bango valeur biso mo foto pesa bango honneur wana po bata libanda baya ko tombola bango bazaka batu mo betovana na bandako na biso totala ka bango atozo finga no ba comédien mais oluka ka ota atozo talo zo finga mais yeba ke otala bango kaka. Alors to linga ka bango to na posa ba tombo moi to na posa musala na bango ekendeli. Alors mes beauté love ba onyo yanga bato nyonso bolinga Irsil Botelo TV. Alors na tinzi bino bokende ko s'abonner pe bokende ko consommer ba film na biso na Bobo Manoka TV. En tout cas bokende ko consommer ba film kitoko oyo ezoleka na chaîne wana bokozala desite kaka nde bomona kaye ajuaka kitoko na famille Bota kaka nde bomona kaye vraiment a incarna kama makasi ba rôle na ye na famille Bota boyebake na Bobo Manoka TV bokokuta batu nyonso bazakuna bokokuta ba Ada Ilunga bazakuna bokokuta ba nani ba Belvi Kandi bazakuna bokokuta vraiment batu ebele bokokuta kuna na Bobo Manoka TV. Alors bokuta ba Davina na ebike mingi balingaka Davina mingi obolingaka Davina apwa star na biso wa boya choko mwasi tai wa maîtrisaka munda ngolo na ye Davina apwa que je sali bokokuta epe kuna chez Bobo Manoka. Alors to s'abonner to landa Bobo Manoka ekuzala malamu mingi ndeko yo o mesana kana ba polémique yo o mesana kana kufingaka ba star na biso yo o mesana kana kuluka division na ba star na biso ya ngonge belemi bandeko nanga ngonge belemi balobi sala lolendo star na yo o lingaka tombola star na yo olingaka so olingaka 3 4 5 6 alors la kisa bango ke olingaka bango nga na lingaka Bobo Manoka na la kisi eke na lingaka ye na ye ko salela ye émission oyo amonake na lingaka ye mingi na lingaka za star moko jouera bien jouaka vraiment bien to tombola bango e ko sala malamu mingi wana ezaki bongo liboso na bino Irsil Botelo TV kande boyebi na yeki liboso na bino pona ko présenter bino Bobo Manoka na bana na ye na yeki kaka ko présenter bino Bobo Manoka na libota na ye mobimba wana nde eloko o mingi na lingaki na lobela bino lelo kaka vie ya tonton na biso Bobo avivaka na ye bien azana bana na ye en tout cas vie na ye ekindaka nango bien asalaka na ye pe ba voyage ke zongi azaka na ye mutu moko soko lobi penza ke azana posa azwa mupepa libanda akufuta na ye billet a matia avion akei na ye ti azone pe mupepa libanda aye azongi donc ba gagner déjà ba vie na bango kana ba théâtre nde bo finga ba comédien mboka na biso nde bo finga bango bane lokote ndebo critica bango bongo bango sko ba gagner déjà vie na bango kaka bongo kaka na mafinga na bino wana obo finga ka bango kaka ndebo tala ka bango ndebo finga ka bango bongo pe ba otombwa ma ba gagner vie na bango baza ko avancer na vie bomoni Bobo atabana na na ba standing a bien bana ba vivre a bien ye moko pe a vivre ka kitoko makasi ndaku na ye ba jouer la kango théâtre en tout cas ndaku na ye pe eza présentable ye mo patambola na esi ukutu Bobo Manoka tambola na Range Rover atambola ka vraiment na Range Rover azana ye na vie na ye ya bien donc atabo finga ba comédien na biso atabo finga bango ba ne lokote boyebake ebake parmi ba comédien na biso ezana ba OP bazo mener vie na bango normal ezana ba OP bazo mener vie na bango kitoko ezana ba OP bazo mener vie na bango au-delà ya baninga mususu ba o mutu ezo sala ba o mutu penza ezo travailler o ayebi musala nini azo sala bazo vivre vie na bango kitoko makasi to zara mingi karate ko finga esala ka vraiment malamu penza te. Alors merci na batu nyonso o balingara biso kande to lo baso zambano ya libo
liboso au tomber na chaîne na biso vraiment au s'abonner au commenter au liker au partager ba émission na biso et ko sala malamu mingi to s'abonner na Irsil Botelwa TV et ko sala bientôt kende pe kuna na Bobo Manoka to kende kolanda ba film nini oyo Bobo akomela biso ba film nini oyo Bobo Manoka a sali la kabiso. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue na batu nyonso oyo bako s'abonner à partir ya vidéo oyo. Alors te souhaiter bino bienvenue na Irsil Botelwa TV. Bisous. Bye.